Na tondi samaka na esengo mingi pamba te bozalaka ebele na kolanda magazine na bino Kelboul oyo bolingaka makasi magazine oyo pesaka bino basango nango na lokota ya lingala wabino ndeko Belange Ngiambo aye lisusu na présentation ya mokola lelo pona kopesa bino basango bobo sanate awa toza toujours na Kimpese na quartier 3 na résidence ya Le Fondé Edo Moniz. Sikoyo tango ekoki oyo tolandaka basango na biso bozala vraiment branché connecté bo bouger lisusu te bo vanda pinja na bakiti pamba te basango yango ebandi na basango na biso mokola lelo tokobandela kaka na awa na mboka ya Kimpese na quartier Sep kuna na mbuka toke komona quartier Sep kuna na mbuka ezalaki salite mbindonkele kasi bandeko ya Sep bango moko babongisi nzela na bango bolanda commentaire epa ya Dorsia. Magazine Kelboul toko continue kobeta mbonda na oya malamu ya mabepe toko continue kobeta poete misala malamu esale malakati ya mboka na biso ezomaki biso awa na Sep Congo kote ya mbuka bisika wapi tomonaki bandeko oyo bafandaka kuna kote ya Sep Congo baza esengo mingi na mitema na bango wete bakonzi ya Sep Congo babongiseli bango nzela mpona nini nzela ona ntango ezalaki na matiti mingi badeso to bandeko kosalema kuna bata mabe babande kobata makuna kasi depuis babongisi nzela wana pe bakati matiti bata mabe bazobata malisusu te yango pe baye bafandaka kuna bakangaki munoko te liboso ya miko ya Kelboul bo atoza kata Sep to sepelika mingi po tozara esir te po ba yanki bazara trop kobata mapona kotrumate batume ne bakati Sep ba matiti zara na Sep en tout cas to remercier bango fort ba mikonza Sep to féliciter bango ba continuer musala malamu pona bango ba continue Sep boyende ezalaka na boye yango to bwaka bino ba fleur bo continue kosala musala na bino na lolenga moko ya malamu magazine Kelboul to komata toujours likolo toke sikoyo na selili mbuka de kuna bipo apitoke komona bana mikie bazoluka mbongo likamba ko kamwa bolanda commentaire. Toujours magazine Kelboul toza wana kokengela pe ko jimbele makambo nyonso ya mabe izolika na cité na biso Kimpese pe na mboka na biso mbere kati di Congo ndenge bozomona awa tozali bongo na cité ya Kimpese na territoire ya Songololo e kambwisi biso pe tomoni yango étrange na ndenge musique po malgré na mboka na biso salemaka déjà mais logique ko salema te po mais awa na carrière na biso ya quartier premier tozomona bana ya ba 6 ans 7 ans 8 ans ti ba 12 ans bazo tete ya mabanga na système ya article 15 toujours débrouillez-vous oh la vie est belle et zo sala bien ata mukete bana baza wana pona kokende chemin de l'école ba biso bazala pa mwana wuti chik ayem aki kolanda maman na carrière toujours na système qui cherche mais ezana ndenge mabete totangisa bana po bana nde baza venir à lobby attaque ba sala musala toujours na carrière ne bozomona carrière oyo yango ne se avara biso koteka ba kayas koteka ba banga po totonga banda ko peto sala ngo makomebele na ndenge ya système ezana ndenge mabete atako mwana ko ya kosalisa yo mama mais yebanga ngo air ya classe tika mwana kindi classe na toujours na qui cherche mwana mukeboye akoki koluka mbongo te po esika na yesa na école esika ya mwana eza place ya koteta mabanga te mais eza esika ya kotinda mwana na kelasi po mwana akosalisa lobby pe okompe moto grâce ya mwana ulotitaka mwana akende kotetaka mabanga yo para kende kolukela mwana akende classe na ndenge participer idéologie ndenge bozo komona mwana soka ki classe abanda koyembelo banzembo kitoko ndeti nzembo oyo nous sommes fiers na magazine Kelboul togangaka toujours keyo toza toujours na mbuka de na selili de kuna bandeko o bafandaka kuna bazana pasi ya maya kosokola pe komela ezate ezosala pasi makasi commentaire epa ya Noeli. Magazine
magazine Quel Boule toza wana pona kopesa bino basango ya mboka na biso ezomaki biso na kimpese précisément na mbuka de bisika oyo wapi bango baza na problème na likambo etali mai bandeko botala mai oyo bandeko na biso bamelaka me kasi likambo ya kokamwa kaka bisika bango batoka mai ya komela kaka wana pe basokolelaka banyei na bango to pe kosokola na bango makambo ya boye yango ezoprovoke bamaladi ya ndenge na ndenge epesi pasi ndenge ka bozomona na bilili esika oyo etondi deja na mvindu makasi papa moko pe azaki wana azangaki maloba te ya koloba liboso ya micro ya Quel Boule awa tozali na agglomération Mbukade selile Mbukade difficulté tozala nango awa ya liboso nanu ya mai likambo ya mai ezosala biso pasi na banda yo moko ozoba bilili mai oyo yango tosalelaka misala ke wi etali ya kosokola basani na kosokola bilamba. Alors les mêmes pe mai kaka bato ba comment ko boka ba biloko na bango tali ke yo moko ozuye ba mai national na ba nien donc vraiment tozala difficulté mai to benga ba député to sala ba lettre ti lelo tozora soutité seulement roi donc likambo mai yango ça biso pasi na zedi de là yango tosalelaka ba sokola basani yango bana basokolaka donc awa bilargio c'est pas bane comment vraiment donc yo moko monika ka ozuye bilili donc likambo mai ça biso pasi. Wana to uti kolanda papa o afandaka kuna lolenge uti koloba me bino pe population botika kobwaka basalite bisika oyo bino bozotoka ba mai na bino komela po ba santé na bino ezala malamu magazine Quel Boule to koloba toujours tende kokipese kumata dido dingale mona tandu dingale mona ndibu dingale tata ba mama beno longisa bana beno ndringa ya bwala samu bazaba yawo magazine Quel Boule la système à tous hôtel et là tous chimele biso to sala toujours wana toujours pour na pesa bantsango na ninge singeli rédaction na biso ya magazine Quel Boule et fandi pe e boulé et loko moko ya tellement important biso awa na Congo central ezali ko sala biso pasi o kende bona Lubumbashi to pe na Okatanga okuta bandeko basulo ba lang na bango ba mesana ko loba Kiswahili pe ko yana bamboka mususu mike ko yoka bandeko na biso tout ya ba province mususu basulo ba lang na bango mais ya pasi awa na Congo central degré lingala et ça niele boluki lango kombo na ebite to kobenga kombo nini po lingala esa ko renier na Kikongo pona ko lobango pasi po muto lo bataki Kongo azoka soni okasaniti ba ko sekaye orke ezalang la biso ya Molière yango foto lo baka tout le temps mais ezo sala pasi botia la bino moko ne bozo na image cardinal Fridolin Mbongo na homélie na ya semaine passée amekaki ko lokota mo problème oyo te pe ko exploiter mo problème oyo na makambo etali Kikongo tolanda ndenge alobaki na micro ya Quel Boule. Et nous le ressentons au niveau de la CENCO lorsque nous devons traduire nos langues dans les 4 langues nationales. Ceux qui utilisent le lingala n'ont pas de problème. Il y a un seul lingala, il y a un seul djouba, il y a un seul swahili. Mais quand vous arrivez chez les Bakongo, il y a un problème. Bogoto, le Kikongo est davantage parlé dans le grand Bandundu que chez le vrai peuple Congo. C'est un problème. Vous êtes en train de perdre un patrimoine et la traduction de nos textes pour le compte de Kikongo, on les fait généralement dans le Kikongo de Bandundu. Et vous, peuple Congo, où est partie votre langue? Vous êtes en train de perdre un patrimoine. Esukaki wana te toyebi très bien ye babengaka ye maître Neveman Kosi ye ne mwana ntembi défendé ya Congo central ye pe asirikaki sur makam oyo alobi mwana nyonso ya Congo central fo alobaka Kikongo soko sa d'origine ya Congo central lobaka Kikongo mpona kovaloriser langue na yo okokendi na Kinshasa okoyoka baloba oloba bwetu aboye bwetu ebele mukaji wani ebetu mukaji wani bazoloba chiluba na ndenge esengeli baswahili pe kuna balali te toujours na ndenge minapendaka moya apatuka bangu sema Thomson ya kutumbishana mais biso awa na Congo central moyo lobaka yango esati tolanda Nevumba Kosi yepe asanki maloba te alobaki sur problème oyo tolingi koloba toujours lingala kisanjwe vipi Kikongo tokele vuvanga mbanza ngungu yani mbanza nkutu mbanza ngungu mbanza Kongo mbanza mbata mbanza lemba mbanza ngungu ntoto mya bakongo Kikongo twakele vuvanga kumbanza ngungu unuki yaki mangala makotele kuna bakongo
kikongo kyabatekele nima mangala bayandikile vova kimpese ntoto mya bakongo bamissionnaire protestant bamvimba batunga école normale et épique kimpese buna bana baboba bakongo école primaire ka bakele banga muzi territoire zao ni bakele kuiza ku kimpese na te bangala kuntandu kuiza longu ka ku kimpese memu kikongo bakele longu kilanga buna kimpese ntoto mya bakongo kikongo mekele vovanga bwavo lweki ku kimpese sabe nkongo weti kukimona kiti kinani ka kitu kili mangala bayandikili vova ndunda buzengi kale kuzaidi oko vo mu mazulu kanda la kongo ikanda ntete mu Afrique centrale bwabu kanda dio yantete yandikili kola matata nzambe ampungu ndinga ikonga luveni beno ngongo eno bwana tibanzala vous devez être dominé Tolandi, les deux leaders d'opinion, Yamboka Oyo, ils vont interpeller Bisso sur Makombe Kikongo. Papa, maman, yekuisa mwana koloba langue de Molière, tope Kikongo, sokosa Mukongo, yekuisa mwana na yo aloba yango, po ezalaka bien, po déjà, na école confessionnelle catholique, ba outi ko kotisa Kikongo, na nenge participer idéologie, isa langue na Bisso. Magazine quelle boule, totali bango kape kaka, et puis to dongo li bango. Tende kukipese kumata didio dingale mwana tandu dingale mwana ndibu dingale tata ba mama beno longisa bana beno ndringa ya bwala samu bazaba yawo likambo kokamwa bandeko butala makambo oyo na centre de santé Balbine oyo ezwami na yanga ya songa Bayer ake kolongola detol na centre de santé wana commentaire pa ya Valérie. Ah ouais, magazine quel bol, un système à tout sauter là, tout jumélé, pointe na pointe, tout côté qu'a tenté pour RTCK et Angonde chaîne, oh y'en a mis tout ça d'un parti pays idéologie, ceux qui confirment na yo, ceux qui peuvent koboya, continuer koboya, au tikala ko koma boy, hôtel rabaninga, baso développer, yeba yango mutu liboso, a kokipe ko koma mutu ya suka. Pe mutu ya suka akomi mutu liboso ndenge bozomona awa tozali bongo na quartier 3 yanga da songa ndenge bozomona na image tozwami bongo na centre de santé la Barbine centre de santé la Barbine centre de santé oyo bozomona na yanga da songa eservaka bandeko na biso yanga da songa pona ko bimaka kote o musika oliba kindaka ime oliba kindaka ba hôpital mususu musika moyen bakomaka kuna ezate mais centre de santé oyo esungaka bango mutu abeli okoti wana batube matonga mwa nini tout ça moi qui si il bien na participer idéologie mais ya mutuya oyo esoleka kuna na quartier 3 yanga da songa ndenge to l'action image semaine passée il comme lokola ndeko na biso ya BDK o babomaki na masasi papa lupangu ndenge moko pena awa ndenge bosoma na image tol ezate botuna ngandini nga moko pena zongisi nini po papa lupangu amoni hôpital oyo zo futa te aye ko vuzula bango tol place bongo netkeli vidi wana mai nyonso ya mbula ekomi kokota na hôpital bandeko balingi ko futa te et zo sala biete esali bosoto bomi donc kelela miso batu ndenge tolobaka ata vous même kitoko ata mukete papa lupangu amoni bandeko bazo futa te aye ko longola bango tol hôpital etikali iyolela moye batu ba ya susu ko fréquenter hôpital ezate po azobanga suki aye mbula suki beti ozomona tol likolo bandeko na biso ya quartier 3 yanga da songa bazali ko plaider pour la situation oyo atako mutazana nyongo na yo okoma la niveau te on matati likolo toiture olongola tol to pesa respect et pas ba client et ko sala bien na nenge participer idéologie surtout que oyo centre de santé et sunga bandeko belé biso na magazine quel boule to lobby ya malamu to sotaka mais ya mabe to gangaka toujours na ninga système keyo mikolo witi koleka tomonaki tata gouverneur de la province aki kotia première pierre na kivuvu bisiko bakotia stade kasi ti mokolo lelo stade yango ezobouge kaka te misala ezobanda kaka te kokamwa commentaire epai ya Valérie Michel Mbiaka. Pourquoi comme ça?
magazine Kelboul na système atoso tel la toso jimele biso tozalaka toujours wana koloba makambo oya mabe biso toko dénoncer yango po mboka na biso ekene liboso ndenge boso mona na panneau publicitaire oyo ba commis ici ça sera construit le stade moderne de Kimpeste mais stade angon foin tilelo achela biso ba borne et pas ya bato l'état tilelo ba borne oyo boso mona stade moyen musele bandaka ezate oh to mona ba réseaux sociaux bazo kata matiti mais biso to uti kuna caméra uti kuna ata matiti nan babandi ko kata te elobi nango mama oyo pourquoi comme ça hein pourquoi comme ça boko la biso boye po biso na Kimpese to lingaka to tala pe bale ya moko ouais ça la kapé moi bien mais depuis boya ko chela biso logo oyo tilelo bande ko na biso l'état de politicien po sunga biso mboko na biso pe ke liboso to province na biso tomboma ningi tozo mona ba province mususu ba ndeko na biso ba Richard Muyege bazo tonga ba papa na biso ba Zoé bazo tonga province na bango mais biso awa na Congo central point tozo comprendre te po na nini stade oyo bolaka biso kala mingi te ko tonga ma tilelo to yebi te to loba nini e ko suka wapi na mboka na biso oyo République du Congo po biso toza na toujours po na tokoloba kaka mabetin biso musana biso nde yangwana panneau publicitaire oyo na ba borne oyo tilelo to sibate musala izosene masute pona nini to ebite mbongo to ndenge nini biso na magazine Kelboul to ba toujours ya malamu to kobeta maboko mais ya mabe tokoloba jamais pourquoi comme ça hein touti kosilisa basango na biso ya mboka ya Kimpese awa na niveau local pambate Kelboul eza magazine oyo pesaka bino basango na niveau local niveau provincial pe na niveau national siko bipa oyo wapi toke na mboka Kinshasa na niveau national pona kosilisa basango na biso ya mokolo lelo. Na disika changu la police ekangi maboko te bazo continuer kaka kosala musala na bango bazo continuer pe kaka kokanga bakulu na commentaire epa ya Hélène Akendi. bandeko mibali oyo bozali komona batandami boye awa na se na mwasi na bango na kati bazali nde ba oyo batiaka population ya Masina koto oyo na rai na sep Congo mal à l'aise na ndenge ya kosakana te tangu baninga bazolukaka kotekaka kosalaka bamisala ya maboko na bachantier bango baboya balobi te bango ka musala machete koto oyo so eku 19h ka molile kote lio omeki ka koleka koto oyo ba sizo balatisi bango na kingo awa yango nde bakokatela yo litoyo okoluka Yesu azongisela yango population ya rai koto na Masina balembi yoka ndenge bakomunike kutu na ndako na balobi bayibaki nga valise bakotela nga na butu bayibi nga valise na mbongo 400,000 francs bilamba nyonso ekende na zabo na tikali kabo na veni bwende bakotela nga siko na opesa bango conseil baluka lokola bajenso bazoluka badebrie bateka tama ebasa ta sigage eza musala bakozo bango misala bazo mema boeza malamu te boeza malamu te to comme d'insécurité moyen to vivre malamu ezate moyen ko tika eloko ezate moyen tambola na téléphone ezate moyen zale loka be ezate pantola be na nzoto ezalate nyonso bazoluka ka bazwa bango tena ola yolo bantu ka ba petio bazonyokola biso trop bazokanga bango tozo comprendre te kala mingi te omona batiki bango mais mon kondia boma azosala pa musala nae babatia bango pa bisika bisengeli po toza calme tokosenga na général Silvano Kasongo na 3e lo oyo balingi bakende kanya makasese en tout cas bato mudela boy jamais bakoki kozanga il faut kotia bango pena na liste bakende po bandeko oyo ya Masina a côté ya rai bazwa pe mwa kimia po balembi kimia ezate en tout cas il faut koluka bango solution bakende kaka ekei likambo ya pasi pe mawa kotala na beni kuna massacre tilelo ezokoba se kokoba commentaire epa ya Seleyo Muyoki. Insécurité na République démocratique du Congo, pardon, faut que lukele yango kombo. Na territoire ya Beni, mardi 23 mars, ezalaki lisusu ya koyinda. Ba terroriste ya ADF, ba koti butu, ba keyi ko massacrer, ba bomi plus de 10 personnes mobimba. Sans mawa, sans contenir compte ta respect, oyo mokil mobimbezo célébrer pour na droit réservé aux femmes ya mois de mars,
parmi ba victime esali pasi ba mama nde babomi. RDC ya la kanini depuis banosaki groupe ya ba ADF bazali lokola ba terroriste, mais tozo comprendre tel l'état so beta kara or ba groupe terroriste bazali bato ba operaka na système moko ya mabe, bazali sans cœur, basalaka ba violence na niveau ko sakana te. En tout cas RDC ba autorité ya mboka likambo ya groupe terroriste oyo depuis banosaki, il faut qu'on s'implique pona koluka nengani ya ko éradiquer situation oyo pour niveau insécurité na ben ezo battre record pardon. Ya la kanini bakonzi keyo pona kosilisa magazine na biso ya mokolo malelo tokositela na commune ya Mongafula na Dallas bota la condition de vie oyo bandeko bazo vivre kuna et sali pasi commentaire et pa ya JJ Buyamba. Quartier oyo babengaka yango quartier Dallas tozali na commune ya Mongafula Burundima te ezali Dallas ndenge babengaka Dallas ya États-Unis d'Amérique kasi oyo Dallas ya République démocratique du Congo. Kasi soko comparer ba réalité oyo Dallas ya États-Unis ezalaka na yango na Dallas oyo ya quartier ya République démocratique du Congo okoyoka pasi pe mawa botala bino moko quartier oyo mobimba etongama na bandako ya malonga te bandako nyonso ezali superposé mususu likolo mususu na se po batonga yango na kati ya érosion. Risque ezali ke soki mvula ebeti mabele bukana eya kokitela bato na kati ya ndako efina bango bakufa ndeti insida oyo tota kolakisa bino mikolo eleki. La plupart bandako ayo ezali bandako ya 555 bandako ya batol ndenge bozali komona pasi pe mawa banzela ya malonga ezalaka te kaka mwa banzela oyo mikie bozali komona nde ba aveni na bango kasi ezali pe na bazamba oyo wapi awa soko tie likolo bien te okutana na nyoka atatiki yo ekoma makambo ebele bongo ba toilette awa quartier mobimba toilette malonga ezalaka te bango nyonso basalelaka ba toilette ya coup direct ba douche na bango ezalaka bongo ba douche ya système ya photo passeport veut dire obombika partie assez partie likolo nyonso elongeza libanda ozo solola na mama nsanga zoleka mama osombelanga matungulu na wenze soko kei po yozo sokola meya libanda bo dialogue na ndenga deux fois te bongo likambo ya courant bazalaka na courant malonga te babendaka yango kana basinga de demi essentiel ezali bazwa mwa mwinda mai kutu bosana régie des eaux sango ndambu awe ekota te bamelaka kaka mai ya nkelo kasi basala bankelo ngo mwa ebele neti oyo bozali komona babongisi kaka mabele bazwi batie bidon wana po place mai ebimelaka kasi mai yango eta nango ezali mwa salite oyo bozali komona batie tio yango peza nkelu esika bayaka kotoka mai ya komela basali yango mwa propre bafiniki yango mandalala kokamwa awa bana nyonso basakanaka bongo makolongulu ata moko aza na musuni ya batato pe la gomme aza nango te tala ndeti ba oyo balamuki na tongo basimbi sak bake kolokota mabanga po baluka moyen de vivre kasi tala makolo na bango ba géographie nde ba géographie misusu kutu ebimisa kubuka tozano na elanga te kasi oyo kubuka oyo pardon bolukela yango kombo awa pour la plupart ya ba jeune fille à partir déjà ya 12 ans 13 ans oyibe ozana mwana ndeti fille o bozali komona ye moko aza mwana kasi oya mempe na mukongo mwana na ya utaki kobota soko tali âge na ye ezo correspondre te pasi pe mawa zamba na zambe ezali koto yo hôpital ezalaka te wenze ezalaka te école bosana awa likambo ya développement kutu ekoloba malelo te tomoni ndako oyo ya 555 kasi na mupanzi bien antenne ya canal sat awa soko koti na kati ya ndako oyo ya 555 na kati ozala kutu na ide te ke oza na kati ya ndako ya 555 po likso oza na kati pardon bolukela yango kombo population bakomunike boye message tokopesa na bakonza mboka surtout chef de l'état Félix Tshisekedi papa biso tovota yo po kikolela ya bana mboka oyo kakango osala ngo tozolela liboso na yo nzela na biso ya banda kimwenza banda triangle tiki mwenza nzela za kobeba biso siko bato ya quartier ya bapembeni ya ba presse wana tozo souffrir bana classe moyenne yokela biso mawa bakonzi ya République démocratique du Congo population ya quartier Dallas batuni eya nini
bo réfléchir comment ko développer quartier oyo ko bongsela bango non banzela ko kotsa mai pe courant ba hôpitaux ba dispensaire ba école pour bango pe ba vivre malunga talaka kombo Dallas kombo zo peser kasi bango bazo vivre mabe et normal te mai oyo bazali ko mela tabino moko est-ce que na babumu na bango bazangi bascaris ba ankylostom na ba decaris jamais. Na tondisa mili susu na esengo mingi pamba te bouti kolanda magazine na bino Quelle Boule oyo pesaka bino basango na lokota ya Lingala ezalaki wa bino ndeko Belonge Ngiambu muto azalaki na présentation ya mokola lelo soki bosepeli vraiment na magazine ya mokola lelo tika bo pesa merci mingi et pa ya équipe nyonso ya rédaction oyo sunginga na mokola lelo na ke komona Abigail na moni Noeli na moni Dorciana Pembiaka lisusu côté ya équipe technique na ke komona ndeko Miché ndeko Chéribin pe sigal sociable mutazalaki na sima ya ba caméra et puis na montage ezalaki ndeko Guilin azalaki wana pe tokopesa merci nyonso vraiment ba merci mingi tokopesa na équipe ya magazine Quelle Boule depuis Kinshasa. Magazine Quelle Boule eza magazine na yo magazine na nga magazine ya biso nyonso soki likambo bozangaka kobenga biso te na ba numéro oyo ezalaka affiché na ba écran na bino lelo oyo toti kosalela magazine na biso na quartier 3 na résidence ya les fondés Edo Moniz et sali esengo mingi ekeyo